Matière non yeba source likambo place ça. Tina non ya muto ela na mukili. Soko yebi base sili. Comment tu es mukili to sope sa valeur na biloko to kuti na mukili or mutu nda sali yango. To si batu nyonso bazan honnête bazana ba moyen ko tonga te to ini bango. Or mutu atongi mukili tele maka mutu. Lelo ko remarquer partout ko se place mandat ku sa nyongo $600,000. Mais bato ba bande tongele kanda ku be comme ka 2 jours ba impayé. Or bango basana bano ba ko lesa bato bazo sala ki mukile kende liboso au pimel bango futa et loko e bouger te telema to buke to kwese ko lebelo côté au perdre bango bongo belé na bité so comprendre zonga na idéologie zong c'est la mutu sengo ndenga za mutu pamba na vie azate tous les mutu zo répondre invitation selon ndenga o azali boma faute na été akende ko meka pa ko mapato ko le simta bimi liboma ngana mona ka tous les batema boma ba fitiri mvwa mamena ndenga fo parce que simba itango za baboyi nae. N'est-ce pas comprendre? Et puis, nous avons dit que comme il te bato bele baloba na komi jembika te me makamba kuto na vie ye mutalibosa kenda komi boma ngano baka nzambe batelanga likambo songole komelanga te ngaso na moni mabepa na yo e kopesa nga pasi posa mutamukili comme sukeli eboye e bongo ngeke kozala ndenge nini est-ce que lokwa na koli na famille ya bien totanga pande ça na mbongo ndefi na nge suka ka kitoko lokwa nde mbongo elobaka ndenga pe na sukela bongo o mona bato mbongo te baleka bomengo makufa na likamoko bekuti ya kakao mobola kokufa na ngote. N'est-ce pas comprendre? Beaucoup de mabe to longola idée à repesa mbongo valeur ko leka ba tout rocha mukili kimia. Ce qui mukile baby est-ce que mango e bimanga na tango adam na eva échanger? Ce qui manga na saka manga ce qui mukile baby te bisene to baby si muki. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Ezanga abino Bob le terrible Bob Bukasa. Lelo na kozalanga mon côté tokoloba mingi pe tokosepela ensemble na bino pona koyambela bino moto bosepela na ye o babengi liti ya pete donc mosali na nkolo Pasteur John bosengaki mingi bozaki na posa na ye ndeti mama Agnès Moussampa kuna na France ye asengaki vraiment na yambela ye liti ya pete Pasteur John. Sans plus tarder nazo recevoir pour vous Pasteur John. Mbote Pasteur John. Mbote mon frère. Pasteur John bandeko ebele batuninga yo pe ba sololi na ngai balobi vraiment to sola bo solo to lingi pe to yamba to mona pe bolekisi Pasteur John parce que Pasteur John azolo ba par-ci par là mais awana na l'équité kasi to linga to sola no moi moke Pasteur John bonne santé base on appelle 5 sur 5 ça passe à la grâce vraiment qui to désolé bien on dit très bien 5 sur 5 en forme. Pasteur John, osa na église to osa ka Pasteur John et internet o batunya so bayebi. D'abord koyeba na na quartier za ngambo faut ou bien za mutabi des fois to za mutabi tumba to za mutumbo pesa batumbo te mingi na boboto nde ba bien na quartier. Ce qui na quartier ba reconnaître yo na moi crédibilité ma beto na malamu. Bongo soki moi na commune na bino ba yebi yo. Ba ko bona titre nini. Soko moni neti na capitale lokola Kisasa ba yebi yo na tina nini. Soko moni Congo mbaba yebi yo ti libanda il y a quelque chose. Koyeba nezanga mangamu mibali na ndenga malamu to na ndenge ya mabe. Ngalo ba benga passer na boba yebinga. Parce que faut tout na soki na cette église te mais boyebinga comment de foyeba. Yango moni na ko pselo moko vie eza moko. Nyoka azanga maboko. Yeko banda mukila ti mutu bazelo ko moko. Mukila bima muke po akonda, mutu abima mwa munene fa fungula kamini. Mais nyoka soko tali peye aiba ke kota mutu ndeza na avantage ko leka nzoto mobimba malgré to azanga maboko na kati na ye. Na bité lingolo badi na kati po bande wala ndi ba comprendre bien te ko. Na deuxième les calcula likolo na kitana se. Problème eza boy. Omoni nzoto azaka pe na lokumo ye moko apesa avantage mais bazaka na kati na ye moko. Nga moko na za kolonga. Ngana nga tozana nga tolongwa na nga te tozana a moins que na sala accident parti moko longwa o etinga lokola défaut. Mais tant que na za nga moko kolonga na lamukanga na nga. Bakabwana kateme baeba na ke yenda le caption na lokumu. Nani elongi abotela nzoto lokumu pende soka komi biki nzoto yo eye na bité sona comprendre te nazo comprendre oui mais et ate que lokumu soka le kan nzoto na lokumu elongi soka le kan nzoto na lokumu nde abotola elongi ba pouvoir nyos non ba se contribuer elongi abimisa miso abimisa zolo munoko avantage ko mona auta na elongi avantage ko sentir solo elongi avantage ko loba elongi mais o etikali pona ko bomba bango ba umela nzoto mais basanga na kati na bango munoko soka moni na ko tinika pa simbela maboko tanga ko so bendi akotika na munoko kota solo sa détecter ya ko beba to ya malamu
tant mon akakonika kwa machine atiniki na tio to soka yambi libuma yambi tant libuma zo yamba michopo zo timbela tête to sala triage partie ni to kotinda biso moko to kola na partie les a déchets simbi to boka ngona we na wc n'habite sans comprendre des schémas tout wana eza y compris ya nzoto siko nzoto ye moko akotsa garantie te atakola limbe bato malamu exemple est-ce que so tambola au mona muto tambola ke cop mbo benge pressé pour na piaka papa kota bikota kota bebana bikota kota beti nzunga batuto mikate nini ya beti bakuma futa bateso esopani eza erreur iba kitazo kota tutani esopani bakangi ya futa bako piye ba beti eto baboto lembo o azaki na poche est-ce que lokola libaku e beti ki e lokola lokolo e beti ki libaku na moi po etutake loko moko ba beti bango nyonso ba ki passe pona lokolo na erreur lokola salimi so monite tango nzoto okendo sukola oko sukola kaka mutu komanda loketo boya konika lokolo pasa ki foti na moi pourquoi osukana lokolo wana po bike za ya yo asala ki foti ayokisi yo pasi alongo baboteli bino mbongo to babeti bino mais za lokolo na yo mwa boya ezate soki merci foti eza ye ayokisi bino nyonso pasi mwa boya ezate soki tokomi na boboto ya bolingo na take toza bato mukili tosungana na ndenge ke muninga zo apart mais kobongeza la courage na ye tokotia mukili pete. Pasteur John olobi bien tosungana pona koluka ezala basalite baninga kobomba baninga tu oyo yebike ngai na musali na nzambe muninga na nga bimisi buzoba na ye na TV abimisi buzoba na ye batu bafingi kasi ngai etake Pasteur John tosungana na solola na ye na ede na bluka pe na bomba na atténuer bêtise na ye tango baninga no ebele ozomona ba pasteur ebele bakoti na monde ya sex type yo kolo banini na te bakoti na monde ya sex time te bino nde bolobi bongo eza erreur etime nazo biso makambo yokanga par amour batu nyonso tokokuta bango na lola batambolaki basante lokola lati bakataki te mpo basala dessin bata berere baza mutu mosusu lokola David abomisa mutu mais abima pire camarade nzambe botambolaka na berere batu te comme si bino boza basante koleka bango ou bien mabena bango nde komi ngambo bango nde babengama batika kozala na biso soso comprendre neti nga kawana ezana no ka ya souci il faut suanga comment muto abengami na kosunga batu bayeba nzambe bakota lola akwei na mbebo ekotungisanga makasi nayeba eto te o nyonso aleka na komba mosali ya nzambe musicien ba pasteur akwei na mbeba ekobo esalanga pasi pona talaka titre on elongi ekotelemi libosa batu po te batu babongola mitema c'est pas donner n'importe qui koyeba na nzela nzambe atombola te kolomgi na tonga personne na 6 heures nzambe alexer batu na kwata ya vie komi tuna mais comment vie nanga boye mais soka commission esiko apesi consacration bima na miso batu nelongi yeba kotambola nikenge conseil na pesi yo batu mingi batie mituka bandako bazwi na facilité pondenga tangela kina nde mushansa mukile pesi comme agent na facilité mais na manzela nzambe soko moni mutazo tambola na mwa voiture ana mwa ndako mwa 100 francs eza œuvre ya nzambe nde apesi likabolo la grâce a utiliser écoute bato motema malamu ba ko rembourser yo pepese pe valeur soko bimi mosala nzambe ya mandia oyo herba sengi yo te yo kesenga na teyaka na suka na bombarder bord mo ba pesanga mbongo risque soko sa mosala nzambe oyo ozoteya omoni lokwa mondimi moko aza na mambongo na bambe ba verser makasi pe bangisa pesanga pona ba na ngindi la mendicité na bité zo comprendre na mosala nzambe teya suka na mateya oya ko reconnaître ka yebi yo mosala na biso mabonza oya moni tika mutu musa ko sana ba million ko tungisa ite so apesa $10 sepela mutu musa ko za pia kel makabelo $100 comment so ko mosala nzambe ko tuna ba ndimi ndeni niko yo penza so mabe tara bona e ko mi risque wana ko mi ko manipuler e ko mi ozo tsa bango kaka ba ko pesa na soni ba ko tongo na pembeni so poza mosala nzambe tiki egliso bandi ko ndeba ndimi tina ndako ba ko defeso message nete soso comprendre on a lo bango wana et puis mosala nzambe ko sepelaka na lokumu te malgré tout mosala comme qu'il a pêché ça ko yebana bima lokola basali ya kala comment Yesu oya te aka sala ba miracle ayebana partout maintenant ba iko kanga ba confondre ki na ba apôtre c'est que bilambe ça ki ndenge moko po tuninga bino surtout Yesu wa pied nete soso comprendre lelo so que une église pour l'action pasteur te otare na bango tout ce que pasteur yeyo tout le monde est musicien. Aspect pasteur titulaire, il faut que différent. Modèle est base. Modèle est spécial. Na yebisi yo nyonso ko ponela nyonso ka spécial. To boité honoré mekeba. To kinaemo ba ya opangusa kai. Satana
aleki mutu na koyeba nzambe pa fanda na ya mona mais ti satana pengwisa lola keba yo ko separa na lokumu te. Pasteur John olobi vraiment le mot très important satana ayebi nzambe tara niveau satana pengwisa lola yo mutu ozolanda biso moni satana pengwisa lola bongo yo otelema olobela basala nzambe. Pasteur John eloko mo olobi na kati awa na sepeli makasi olobi nzambe jamais atombolaka mutu na sentiment. Donc alexaka mutu na vale ya baka lelo yo Pasteur John okomi kombo na kati ya mboka o pe partout na monde okobe relater biso mo mukete ya vale ya baka te ya on azolo ba nzela risque ponaka mosambeli to te kwata ya vite mema ngona ndenga mabeto bimisa na ko eza mfutema lika mususu pananga eza période ya konyokola nga kenaleka na kwata pona koma mayele mais bien tant pour mona nga aja ki mukolo mazobonga te eza lisuma or pa nzambe zande yango abenga Moïse na jinine 40 ans on a 40 ans batumsu dans nation basaki ba patron ebité so comprendre mais azui Moïse azong fait cours abanda copina ye keba okoza mwana mukyo ngindi avant ne pas dit que ça na chance makasi ke mukolo abungina nuté keba ko comme mpakati rompo eza réforme mutu tato tsheba million na banque nzamba agréé bakenda be église basambela makasi bakufa avant batsheba million na banque banuna te mutu moko pia kera liaka mabe ba seka fi mobima met 95 anuni ndenge nini calcul no foyeba est-ce que soki nga naza na famille oyo yebana te nde mwasi nga na kobala kosepena nga te bana bakokola na sengo te calcul bote ya mabe bo compliquer masenema bo comme ça nzambe lokola wana faveur ya bato babongana lingi bango makasi koleka babola nana te ya bino boy keba ozoyela kotia camion na parking comme bango ba kongo nzoka bepo ebinzela te boko bunga bino aussi c'est caribila pa matala awa foyeba conseil na pesa yo nani opesa mutamukili faute tant que yo nani non bokomi na suka challenge te lokola match na biso équipe na biso poli na premier tour ndela sika tolonga na championnat nano mon équipe eza coupe du monde te premier match ba pola deuxième match ba salini troisième ba gagner papa ba uni champion pour na vie na mona muta banda mabe katikati papa na suka nzamba sepelisi pe na kopesa conseil na zongela ka chaque fois kolia ya pokwa eumi saka na nzala po nyokwa maki mais là lisaka bien pe libuma ko tonde ko ndoto malamu par rapport à mtalia na tonga beta katolo soka sangi ya poka bima ko na défaite ke bana avantage bandeli c'est tu suko poli saka reverse ndima muto azokola na vie ya kaka o azambamba na vie zo pesa nzambe confiance côté ya mutu loko musute tika ko tia mutu ba komba mvutema na likambo yebite mutu na makolo yo nani opesa mwasi ndumba faute po kutena mibali 5 na mwana bota tata est-ce que ça y est tantôt confiance pesa na mibali bakosa keso batie basemi sima bakimi asala nini yo nani chije moyibi ayibi yote bande bambe mabanga oui aza moyibi asali faute est-ce que kawa asala ki ba démarche pas comme atina rompa yiba yo salaki est-ce que tia ayibi ka pona 50 tantôt sali kamusu ba sengena baleki ne na ndako tata kufa mama abima ya boso batanga te côté to kenda ba pesa ba kopa mike ko sa sengo bana na été siko ko mona na tuka ke yaka cho ya na so kufa ta maladie boy atel ke ya famille ko parce que to ke ba ndaka patron o yakaba kate ba kende be mauvais temps na misu moyibi mais la vérité ko si sérieux ke ba ko sa bi jija jate yaka mukili malembe pona côté ba chelo si sa poste na yo soko numéro 2 tika na attaque tika so bataka likolo soko sa défenseur kitana na C to lati varese moko na ba botini terrain moko mais catégorie terrain mutu na poste na ye soko ya ministre tika na attaque tika biso bangamba to kanga poso to miki funda te kolina mweke nendaku nete so comprendre to contribuer avant sepela na remorque qui sepela na mutu pousse bango tu ba transporter ko yaka na parti prité église place suka o bomba ba tutu soki église koti na parti pri ko ponaka ba mvama ko boya ba bola église ko kinendenge schéma na zo pesa yo kanga base o sala nano zanani pana nga faute nyonso yaka lokwa mukile sukite toke tout est à réparer nana beta tolo ekolo mukila beta tolo ba peso kabela bilo ndoko makolombongo ke bayo olamba ki beto betelo maboko poka boli mais ke boza kolombongo te ozui enseignement ya kote ya po batosa yo mais koloma kamweza nzambi comment ba boteli para nzambi omona ba dieu bata basambela te bata satana bino pene bako kendeli felo ke ba est-ce que kotonda na ba verset ya bible zako kota lo l'enfant yo bi batu bafana na église avant koleka yo nanga melo ba pengwa ke ba vie eza grâce ko beta katolo tene songa biloko jina tongo tantôt 12 heures kokela na manka nete so vraiment Pasteur John tout ce qui est na kitoko vraiment na si bande ko balandi ebele ba sepeli balobi bobuka ça vraiment ça biso plaisir Pasteur John apesa biso toli apesa biso courage pe espoir Pasteur John nata oyo
des difficultés et zo s'affronter les sous na mboka na biso Congo pas ces zo continuer les sous vraiment li kembe zo comme purement libendé tolini no rope ça la ba imboke belé o balandaka yo pe o bayokelaka yo problème ça va que on peut so omoni moto batumbaka nango libendé eza moto liba ekotaka te mais nyonso eza moto to na lero RDC o tout okuta nango nzamba yebaki pe tokokoka kaka kozwaka RDC à partir de la coronavirus te po yebangisa biso pe panzani partout kao eza na RDC leki corona na kilo soko yebaka te tozo vivre na ba dette morale ya mutu kobetela nani auto beteli batu mutu po kobetela lisolo pe asaka lokola yo bino batabilela lela conseil zo pesa yo moni au moins raté soki batu bakebi msebembe na mort kolele ko makamuke po bibembe komi ebele nana kolela na nani n'était sans comprendre très bien maintenant comme na cité kolele mingi petit kalika moko c'est que yaya yeyo na habité sans comprendre les schémas zonga na makambianzo loba o remarquer que soko za na quartier nyemo ko basumbi pembeni soko za nyemo ko na peta kabiso solo pasi pasa moko fa dondo mingi so ba nyeko mi 10 mais pesa solo makasi et comme le roi toxique to komi ebele nana ko dondo likola muni ya muninga ekiti base schéma vie dala so comprendre nga ana biso to za na système ya kwata qui ça qui n'est pas au mayo koya na plainte te côté arbitre zo mona tende baso buka bino pe buka nazo mona makamamike Pasteur John ndeko moko na Belgique ba expliquer le mot très important eti mama mado kalala na Allemagne alobaki boyabi Pasteur John atiaka na ye na Bible te ba verset biblique ebele te neti o ba pesa biso na église mais kasi matière na soko landi yango au sentir aux une motivation aux une courage pe au revivre pe na ba logique mo ya Bible o et ma logique au Bible sengi mais ba Bible o ba te ya biso c'est comme si eza différent pourquoi pas Pasteur John a royeb sa biso matière nini ya utiliser rapport te ya biso malamu te matière non yeba source likambo place ça tina non ya muto ela na mukili soko yebi base sili comment tu es mukili to so pesa valeur na biloko to kuti na mukili or mutu nda sali yango to si batu nyonso bazan honnête bazana ba moyen ko tonga te to ini bango or mutu atongi mukili tele maka mutu lelo ko remarquer partout ko se place manda ku sa nyongo $600,000 mais bato ba bande tongele kanda ku be comme ka 2 jours ba impayé or bango bazana bano ba ko lesa bato ba so sala ki mukili kende liboso au pimel bango futa et loko e bouger te tele meto buke to kwese ko le belo côté au perdre bango bongo belé na habité ça so comprendre zonga na idéologie donc c'est là mutu sengo ndenga za mutu pamba na vie azate tous les mutu zo répondre invitation selon ndengeza o azali boma faute na été akende ko meka pa ko mapato ko le simta bimi liboma ngana mona ka tous les batema boma ba fitir mvoma mena ndenga faux parce que simba itango za baboyi nae na tout ça comprendre et puis ngana ba te que le comme elanga te bato ebele baloba na komi jembika te me makamba kutona mwana vie ye mutu libosa kenda komi boma ngano baka nzambe batelanga likambo songole komelanga te ngaso na moni mabe pa na yo et repesa nga pasi po sa mutu mukili comme sukeli ye boye et bongo ngenge ko zala ndenge nini est-ce que le quoi na koli na famille ya bien totanga pendant ça na mbongo ndefi na nge suka ka kitoko le quoi ndembonge lo baka ndenga pe na sukela bongo o mona bato mbongo te baleka bomengo makufa na likambo ko bekuti ya kakao mobela ko kufa na ngote na to so comprendre bo kokila mabe to longola idée ya kopesa mbongo valeur koleka bato to kocha mukili kimia soki mukili baby est-ce que mango ebimaka na tango Adam na Eva échange soki manga na saka manga soki mukili baby te bisene to baby si mukili habité ça on se comprend zonga giga conseil na kopesa pe tant que to yao longola souci okoyoka biyoka yoka soko bimi na pante na vie manka même chez bino bako chola yo ko boya ka difficulté à vite nzamba ko tiko na passe pas tela tina famille na bino na kopesa valeur tina ko zanga na yo sinon te tango ko bongo ba tena na zaki na bien na mabe mingi bakotisa mabele mutabomisa mutalibanda te famille ko te mabele yo moni keba ko boya ka fotité so lingo renye na stade nyoko kama na entraînement na stade nyose ko mapepele comment te lina nzeto ko ya te baliao mabe na bino botela na nzeto boko ya place batu bazate na mupepe ora batu baliao bangembo nde baliao obimi manga fo neto so comprendre sala ka tu soko téléphone ki te luka libanga moka malongi ko isa pe muduka mutu za na petit amanga abuka pas comme ça ti na muko ko li schéma vie neto so comprendre so la ninga base awa yaka ndengo ye oya na bana 10 20 yanga nini koto so ki révélation ko bota bana 10 na salaki alors ngam na ko bango charge comment na pression sans patena critique rabana yanga nini zala ndengo ye démocratie à vie to kuté na fête mais ça va tshepso ko tchera koto uti na yebité o charger dibula badi yanga nini
nakoka zo loko na paki 100 francs na cotisation biso so bata loko ya loko so keba yo bitoka toka nazo pesa schéma Pasteur John nazolanda vraiment ba schéma ozopesa wana yango base bandeko balandi mingi bazosepela ozoédifier pe ozopesa bato espoir vraiment. Pasteur John moi question moko curiositaire oza marié nazaka na mwasi de ya chérie Blandine aza maman Blandine mbote na yo na bana wana kutu na lobaka te po na koloba de lobi muke na koloba 10 o ebele donc yo aura y compris quoi. Mais Pasteur John bato mingi namonaki bazomurmure quelque part babi Pasteur John na biso banaye kosunga biso soki tozokende misala tozozala ne na mituka soki tozozonga azoteya biso banda bato ya internet bazwa ye Pasteur John akoma rare akoma fier akoma kobwakisa biso ateyaka su biso te akoma oteya na ye kaka na TV so mpona bandeko wana mpe bazoselaman te okoloba nini mpona te nayesa bangaki kisimbi ata kolaka te me mutu ne evimbaka nete so comprendre mwana ningi atikalaka ya konguluma nete so comprendre tala oyo nase mutu faut changer étape vie eza bongo na biso tala so yokinga oseki po te naseki mpo olobeli omo te capital yango nayebisi yo nazongi biso pena na vie bango baza foti te eza nde yo yebi kaka makambo so ezovimba makambo mpe ezopusana naboyaka te ngati lelo so bayebi natina makolo na ntambola mon frère bato batelemisa nga partout tola pete eza nayebi te ya bato nyonso naloba yango chaque fois natiela yango lofundu te mpo fo oyeba objectif moto ayela nini ezalaka na souci ya kopesa moto esengo na courage na likambo bato oyebi te koma ngai na kozala champion kopesa vi ya baninga kali mpo nazwi grâce ya kozala na mwa faveur non soki omoi na quartier moko bongi baninga babongi te pesa bango baide baluka misala bazwa mpo eyindelaka bino nyonso tu te soki yo moko ozozwa ngo bazozwa te mokelo koyinda moto bakotiela ekali nani yo nete so comprendre remarke na kati ya lopango ndako moto epelaka mingi par rapport a baninga bana nyonso bakendaka na porte wana nawapesa bashema omoni nazo bape lelo oyo soki oza mobali avant leka na nzela bao a satana envoûtement toke maleme biyo mosala nzambe abara o te bakopu tokendaka esimbaka toke pai église okenda te ozodefa nzambe ata ba 20 ans ya église koma kolo mokili atiki bato kosambela bakufa yo lokola nga mutu moko mame ti lelo titulaire oro reconnaître atake nzambe abombi nga nga sikoyo nakotisa courage ya koluka lipa na nga nabomba foyer na nga rien nete sozo comprendre koma yo oza na kisasa otinda mwana congé epa bandeko komisi lokola okufa na kosalaka yango te nazanga nzala mwana nga afana makolo na nga éducation ya nga ata nazanga mwana kotosa ngo ndenge mosusu par rapport akepa ndeko akolia basoso akoya ndenge mosusu eya na bana mosusu otinda congé soko ketala aza monene me makambo batindaki na nsima soko oza te azoka bapotela mitema kwa soda akenda guerre na biso bashima soko oyoki nga opianga raison keba na vie zala mpenza kosakanaka na vie te bana misu batombokela batata tata kanti mwana yina ye mpo mwana kama nazalaka moke otindaka mpa mama leki nazalaka kuna makambo namona so nabetela kokama mwana kuta otinda congé aza moke par rapport a bana ke kuta kuna bamikolo mais soko otali misala nyonso mwana na moke akoma kosala kokamwa bakoma kosaka omoni mwana ndeko na nga aleki bino na misala nzoka nde boyi ye yo nawapesa bashema. Très bien Pasteur John vraiment koyoka yo vraiment eza vraiment mateya oyo yo moko olobaka tolia pete ezokota vraiment tozosentir Pasteur John moi tolia pete wana ya moke ya suka mpona libota na yo mobimba mpo tolingi tokende na toentame sikoyo baquestion oyo ekoki kopermettre biso todévoile toli nini okoki kopesa na bato oyo baye mpe lisu na linie na yo mais bazotambusa yango ndenge elongo bani te baye lokola baye koédifie koteya koprêche bato évangile ya bien mais kasi bakomi kokotisa ba n'importe quoi donc bazosala buzz mpo base retrouver te chacun pour soi balobaki yango bien fete ya kitoko ata bapesi ma invitation ya kokoka bafraudeur bazangaka te donc eza problème moko ya période tokomi oyo fo ozala ekenge tellement difficulté eleki te okomi permis sala attention na ndenge ozoyokelela lelo oyo même soki otali na mokili mobimba lokuta ekomi na valeur koleka vérité soki oza même mobali ozalaka na vérité devant mwasi ya komonaka bolole soki oza lokuta moto abaescure okosaka mwasi kosaka makambo minene soki wana mwasi akomitika basi ya lelo bakomi soki atali tv atali novelas atali théâtre
soka bimi na ko fa kutana na mobali ya bonga mbala moko pa mona ke dibala solo yango wana ndepesi bakwene baseme zanga mutuna makolo ko ba $10 ba $20 ba kangama ko apambu na ndobo linga mobile bolingani na vérité mona pia kanena malamu matin mobile ko l'escalier okozala titulaire na opeso conseil biloko ateza ya ngate so na kekuta muninga ne bandela bandiko ko bakoni palamba so na chaye maboko tant to kolie comme ko to saki partir on drenga ne to sangsaki mbongo pona bande de pied ba e bandeli mais biloko na cotiser te na kekuta muninga déjà bando kulu mache biloko na mesa akokatela nga rotine mais na ganga ezate po dépense makamuna pasi na zalaki te keba na vie. Pasteur John, vraiment, ça lui biso bien. Tout la paix sous son ngambo oyo parce que quand on selon ba tolina yo et koki ko touter ba couche nyonso. Au moni bino mission la bino nzamba pesa bino ba évangéliste de Dieu ya ko pesa biso ba toli ya ko te ya biso liloba nzambe. Mais na minute oyo politique na biso ezotambola mabi. C'est comme si peuple et comme jouer à politique. Donc les politiciens bazo sangana po ba s'enrichir, bango kaka ba tournoyer mais peuple za là-bas. État que évangéliste de Dieu. Place wana ko ikolo. Te wana tellement comme na bango. Mabena malamu ngai te kolo mukila sana suko peuple se souta. Problème déjà que mutu nyonso azomona clarté na vie na epota la politique eza passe. Sala tout obimisa challenge kulukela yo moko yo. Yo moko tambola na yo bomba yo protéger yo po umela na yo. Ne te so comprendre. On a zo baka ngona ki na vie ko zalaka te muto ofandi o selaka kuna babongisa bongo komela ote. Ko se na peso lero ekomi ke mututu sala tu olukela libota na yo esengo. 1 longola soni. De 2 tika bilanda landa. 3 ko kipe o estali yo te ko kipete. Zala lokola courage. Courage a sepelaka na mvula te na férié. Eko tsaka ba manka. Courage za kaso imo ebimi na tongo kope bandi. So katalika nzoto santé eza base. Encourager ayoka ka soni te na makelela batu po ba pexelo ka soluka. Courage akendaka place ba choli ba seki yeso ka ke sans frère bimi mona na pokwa. Batu ba fandi bazo se la payer bonga po ba se retrouver na lipa. Mais courage déjà ceux qui lipa na tongo parce que pesa na manka. Courage ceux li wapi technicien attaquant de pointe. Au moins na pokwa aomela mwa moko. Wana bilo ko réunion. Jo mela ka chaque jour qui ça pierre mais ceux li côté nini. Ko chelo ngene na moi ko longola soni nde pesa na pokwa résultat positif. Qui bana ba résultat conseil na pesi yo na vie so lingo réussir longola soni même nzambe akoza na souci pambola yo so ka kucho kanga maboko e okwana mapatatin na na coach so ko prier mingi ndoko bonga vent oko sambela mingi ko protection na ba accident mais côté ko bonga fo bimselongi na moi bonga puisa mapambolela nda yo yo kanti tuna batutu ba prier ato sambeti na 100 anja ko na lito ebise que non o prier mingi pardon paiement kendo de prier akoyaka tan na bisa sakana akoko pikwama awa so ko sakani olota ba angelou ba demo ba kokote mena libumu ko pikwama Pasteur John kama zo kufa kotala olota ba angelou Pasteur John moko ya baninga na bino moko ya basali na nzambe oyo babengi na kombo ya évêque Pascal Mukuna lobi elekaki basambisaki ye bazelaki plaignante na ye mami si je me trompe pas Chibola yango Mimi Chibola ayaki te bapusi procès le 5 juin. Vraiment, tu évites au coup de Kolobani ni kati ya likambo wana pour évêque jusqu'à présent azaka na prison. Bon, oui comme lié nzamba sunga kaka eza makambo kwa makambo. Donc baba kutu makambo balobaka to yoka te. Bango mote bimisaka bitumba babundisa biso to yoka ikamwisaka. Bongo bato balobaka soki eza makambo ndenge ya. Donc ikana ka eza na kana ngo. Tie bimiseke bimi. Na faute ko pesa te na réseau te na bikaka nzamba sunga biso tutoza bato fautif. Nana robeta tolo kienda leka malamu pa jija muninga. Ngali kamba mutu jamais na tombola kwa sana mapa na belela. Mutu na kumba na ye. Oye komelie yango ngata ntona ko tebo pesi nga raison. Ona sala pembeni. Boyebi mo robeta kanu yanga ye uzala ndenge nini. Keba na vie. Na te so comprendre. Nga susika ke nzamba sunga ko panesila azongela koteya na ye. Oba ko pese matoi ba pese oba ko boya ba kimi. Et puis ngati na zawa tina teya kana zaka na posa ba tebele ba bongola mitema te. Na zaka na posa botika nganga na ko talola to za muke potoli a bien. So to leke bele fete traka fete patron ba wela misuni. To kotonda te lole ko makakalo ko bisa kingasani. To tout lole diminuer. Yo pe longa ke di fele ngate risque. De to za muke to renye. Na te so comprendre. Ya to terre na ba kodiko. Tina teya kana zaka na posa boyo ka me ba comprendre te. Tala ka ndingi za. Schéma. Kolo mukila te sa bongo sa batunyo so mitemi. Asundola ka kolo mukila sali mza to bale misusu.
bon c'est un individu n'était ça comprendre faut yeba tala conseil na pesa yo ceux qui mutu mazo kende fête bolamba kita bengi yo benga su muninga musu beaucoup tena nzapo lati veste kola yo na ko saka na ketano mako ko nzo ni ba benga na fait to kende defu fait comme rotation to na porte bino ko tala vie faut yeba to na période moko zongisa schéma vie bate yo te chaque âge fait sa biso maeli yana comme ça tel kebe yo moninga na jija comme ta sali faute te o sali faute na ma ça ba erreur exemple obetaki cop ozu $10,000 soko koyi sali sumuta mbongo na ngamoko na soki na sali fete koyi na yebi kenzele ko singa tura simation na zino kosongela te uwelema ngana kama kabino o tambana makama muninga na muto ndele likamuna yo oya yo mona no sana ngoko kabongo tala baninga balubitre ça mechitala ebele baya balubitre ça siffler o tia vino na 4x4 opemo ko tala ba comme yo garçon fa na quartier baninga bakende cop na poko maka ba manager na bango ma c'est kanga de sabatika yo saka pata quartier yo sakoka te yo muta kotambola okoma na place bakoka bongo bakoka bakosenga na nani keba yo saka na vice versa était ça comprendre zonga giga kotan constatation toké ah ouais za kwata ko ya mutu soko kufite to soko montre jamais montre puis le kufa te kufa ato longo chepembe chiki ozongi za zaka toké avant pas to zane montre ah on go pema sa kufa le kapuna basebe na dese bo kufa te na 25 ngo kufa zali bo so le toké to tindi ko pela kelo kufa tena mbanda kayo awa sakana yo sakana place oyo o kwata te awa ngana biso mi seri mona quartier na iba na ko def tellement bambo teleka boboto mokatenga ke ba yo kufa so ma ko pesa nga map et puis esengeli map na nga français so vous na français ba kopimela ote defa na français ba def so tout abi ke muta français futera bien elle reçoit un déclenché bani ma ko na yo beba wana mais so muta français ti maman elle refuta photo zonga tala yebi schéma vite zaki sasa biyaya mboka pe kuna tkali fidi boboy botingami ali kwa minda ko sibina bolingo lukate boka ma boko tala ka conférence na président oh non remaniement blocage yo ngana fanda remaniement batu bazeli mboko tiba ko tala na ebite so landinga na ebite ndeko nga na ebite nga ta na benga mana bonga te nde na ebisiyo na ko kota nanko zalo kwa mwana na quartier timela ki te fete ça lupango ba sesa ki fete ba benga na moi ba tinde ke so ba kicha boy et on se dit des on des qui fait fete si ko prendre ba lambite est-ce qu'on compte fete na te ayaka ba benga na ke stratégie na nango mama tilinga na so e boka boko teka tant ko tango so boka pe ko libela yo sakana c'est tu veux pas oh ya mboko yo zane a logique pour la saka ba passe ndele mikanda le tata le premier na le 4 et le 8 ko kufa mutu pozo la yelo kola yo bolende ko mwa boyeba awa kwata yo sakana pesa mikolo mokate le kibima na kwa barabara omoni munga na lipa sa kwa mukokoli so ka pusi koma na kati so ninga kama betre masolelo kwa linga so ninga kabali bia Ronaldo biwana abosene ke lipa zakinda ndam boketi mitan yo bijete yo weki sasa mai sakana to kundo afa to conseil ba lionzo ndé compétent ukokisha yanjite nyama lokola fulmia nuna bongo yo mutu yo sakana vie tala nzamba pambola vraiment merci vraiment bandeko balandi nasi bolandi toli apete pasteur John alobeli bino o esengeli vraiment boyo kapé naza sur bo sepeli nazalaki ngai moko te j'étais avec mon réalisateur le grand maître Chic Mukadi Chamboui motema ya Maman Lydie bon continuer toujours ya Rolanda chaîne na bino ya bolingo o botala ka chaîne chaque fois donc na sepeli bo tala image o e sala ngai bien pe na ebike place boza bolinga boluka ngai lisusu pona benga no pasteur John bo hésiter ti na ko benga numéro wana abonnez-vous massivement soki bolingi pasteur John azalaka na biso na chaîne oyo vraiment bo s'abonner ebele pe bo benga ebele bozanga jamais comme chaque fois na kitoko nengele ki ba o pe ba sepeli te bolimbisa ba o ba sepeli vraiment bo hésiter te na ko s'abonner ba massivement pour que bozwa ba image ya bien pe ba inviter o bo sepela bo hésiter te na ko benga na numéro na bino oyo ezali na kati là je dirais merci à na Massé Moussampa Agnès Moussampa et pourquoi pas Roblex Muscador na Ismaël Boli Motema ya Déborah Boli pourquoi pas à vous le grand prêtre docteur Boli mon papa et je dirais merci à Atis Photo mon papa que je salue Chamberlain Moussampa
et ma maman chérie Espérance Ngalula motema ya Bob le terrible maman na ngai donc motema na ngai et tout merci bye bye.